libota ya pati ngai nazali mwana liboso na bango tozali 12 bon lokola baza kokufaka ndenge bazolongwaka moko alors tosi toperdre bana 5 ye akomi 3e garçon na 2 filles donc totikali 8 kombo na ngai ezali Kapinga Marie-Jeanne Luboya donc toza famille Luboya toza baluba. Voilà. Eh bien, bandeko, vraiment triste nouvelle oyo ya ndeko na biso Pati Luboya oya uchi kotika biso. Donc news nazui babenginga nazokoloba ndenge nga nazui li news ndenge pe nazopesela bino. 1 téléphone masqué, 2 la personne elle voulait pas se identifier mais alobi nanga ke azali congolaise tozoloba na lingala azali congolaise azali la sœur ya mwasi oyo mobali ya kufeli ye na maboko ye auti Danemark azalaka na Norvège te auti Danemark. Sango ya Luboya Pati nga nazwi yango na mardi na 5h du matin na 5h du matin pona koyeba ke ya benu bia zala kobela na yebi yango te atikali kobela te na yebi na makambo kobela te o na tuna ka mwana oyo nga ya mwasi aza kuna na mbali okuta kana noko na tozana ye bo boyebisa ye abenga ngaka so mama na yebisaki me ye patikala na kobenga ngate po ayoka nini nazalaki nango posa ote na yebise lokola lisolo nazalaki nango mpona kana mais la grande surprise mardi wana na 5h du matin namoni ndeke oyo alandi oyo Pati Luboya alandi aye na kolela benga na telefone ntango natuni ye ozolela nini ote pasta kufi pasta kufi maladi ou bien problème nini akati ya 6h ayawa bango nyonso bazolela na mwana ne ya mwasi akoti epa na nga na 6h moleka ya Pati azali awa azala pe awa te avanda kati avandi na famille ya mama na ye epa koko na mobali mama ya mwana wana pe akufa atika ye na 8 ans si na bosani to bien 10 ans mwana mapoko manage déjà grandi pe aboti pe ayeba na misato azalaki akei nanu lokola akinobongisa bana na ye komisa tolalaka nde kaka yango liwa ya mwana na biso elekeli nga kutu malamu kutu abela toyebeka azobela tolobiki azobela kasi bino bato boza na poto moto akoko kufa kambala moko le brisque par tel moyen po baambulance eza sur place bamédecin baza sur place baza mpe ya koluka te bon aipi mboka ye akufela eza mboka eza kotraite bato ndenge esengeli bato bazolongana na afrika bazokende na genève bazokende norvège esika azali bazozwa traitement bazobika me moto akwei tozomona kaka filme ndenge azobaluka na mabele wana na ndenge moto akati motema alelekeli na moto. Alors news eza ndenge nini alobi boye na expliquer bato po bato ba congolais bazosala ba vidéo ba audio pour rien lokola yebi ke vie les news page eza na vitesse à TGV news oyo ekokoma le plus vite rapide et pas ya ba congolais. Voilà. Alors la sœur m'a dit ainsi alobi ndeko mobali wana azali mobali ya copine ya sœur na yete baza ba copain copine. En tout cas, merci beaucoup, maman Marie-Jeanne. Moutuna Moussous Ezali, est-ce que bino famille de Kolabiso Luboya Pati, boyebana kina famille ya mwasi na ye oyo présentement baza na ye na Norvège. Bon, nga personnellement na yebi famille wana te. Mais leki ayaki na message ba yebi famille wana. Na mwana grande sœur ne Moussous nde bakendaki kuna pona komona na libota wana soi-disant bakutana. Mais ngai lokola yana bango nazaka empêché nazaki na makambo ya prière. Question on a sa question pour explication un peu claire. Ça dit que ceux qui ont la famille na bino famille Luboya na famille à moi si oyo ndeko na pesa na poto wana
boyebanaka ou bien boyezalaka comment bando vivre comment de deux familles bayebanaka ou comment bapo banda kotalana donc moi ma solo ezali ya tango kala te na il faut ezala na mois ya septembre ou bien octobre soki na bosani te 2018 nde bafamille wana bato wana bakenda kokutana ngai nazwaki ntan kokóma kuna te comme présentation bakenda présentation ya mwasi wana na septembre 2018 ebi mwasi wana voilà. Donc, boyebani bakendaki kosala présentation et pas mwasi bayebana mpo baya kopesa misolo na bango mpo babala mwasi. Merci maman Marie-Jeanne Luboya Kufi Pati Luboya Kufi ba belle famille na bino famille ya mwasi na bino bokendaki ko se présenter bayambi sangwangu ndenge nini est-ce que bokutani est-ce que baye bazoloba nini non bango esengeli to banga nzambe po makambo esalami eza na Europe biso na bango toza na Afrique tango eloko wana esalami ni ngai ni bango bayebi eloko te ah bon bayoki sango mais quand même le même mardi na vers 16h bayaki po bayoka sango ngo eza bolenge kani matanga ekozala ndenge nini topesa bango programme bayaki tovandi na bango mais mama ya mwana mwasi ayaki te po asako mukolo yango wana ayaki te bango mpe batelemi bakei biso nde totikali mpo toyeba nini tokosala mpona makambo ya lolaka matanga yango ekosalama ayaki wana na bapoko akoka ndenge ezalaka ale ameli me ntango akendeki na salle de bain soki kotia mwamba to ankoro franchement ye amonaki na ye te wana ye amonaki na ye te me kolia komela en tout cas baliaki ensemble bamelaki ensemble bake mpe na chambre boyebi kaka ndenge kaka kukule elombe elekaka kukule elombe mpe elekaki c'est bon mais akonstataki ke force wana azalaki nango ezalaki lokola ya dopage ndenge balobaka moto ase dopé ndenge bacycliste baboxeur bakatcher basportif badopaka momi asantaki ke force eza vraiment ya ba 4x4 lokola bapine batie bachaîne alors amonaki ke effet ebandi na mobali na tango ya mi-temps bazaki na mi-temps pause effet ebandi ya lobi mais qu'est-ce qui se passe aweli nanu kotie nanu gondo alatisi ye mukadi ya ble oyo marke mabanza alataka wana est-ce que mwasi oyo bazalaki ensemble na batinde kona biso atiki biso ye muta informaki bino ou bien parce que ye muta monaki ndenge makambo ezosalama ndenge muta azokufa ndenge muta azokata motema bien que émotion ezalaki te tokoya wana mais est-ce que azwaki quand même courage ou bien idée wana ya kobenga bino ou bien boyebaki information ya liwa na bandeko mosusu te na ye moko moto abengi leki na nga oyo pati alanda abengi alobio pati akufi ye mpe mbala moko abengi nga kote boye mpo ye avai na debono alosiko ntango abengi nga na 5h wana bato nyonso na ndako bazalaki émotionné moya kosala so ezalaki te bango nyonso baye kokóma na 6h mwasi moto apesi biso information eza mutu ya libanda te membre ya famille moko te mpo mboka ya kufe na Norvège mutu moko ya famille aza kuna te donc après alobi me nabenga police ntango abadosala bagrimace abi nga nayebi na épilepsie te maladi ya ndeke te nayebeli ye te banda toyebani na ye mais oyo nazomona on dirait bagrimace ya maladi ya ndeke ndenge esalaka bon toute façon nabenga quand même ambulance abengi ambulance ezozwa vraiment temps pour ambulance eya alobi nabenga lisusu police abengi lisusu police donc bango nyonso bazoya mais à se souvenir na histoire ya babia na Alima oyo Angola babia ndonga oyo chanteur ex ya Manike donc Manike comme veuve voilà wana bobosa naka identité wana te donc babia ndonga akanisi histoire tangu babia akufaki na ndako ya Alima
batu nyonso bayebaki kaka ke ou mobali ya Alima azalaki na ndako abeti babia nzete ou Alima abetaki babia nzete. Yango ya lobi pour preuve. Loko nazomona grimace boye. Normalement il faut na réanimer ye po azape na poto akumbaka kara yebi ba effet soki mutu akwei kao ba réanimaka ye. Siko ya lobi ke akoki ko réanimer mobali oyo te po azoningana azosala ba mouvement ba réanimaka mutu azoningana te. Alors azotala en attendant azela ambulance ou bien police. Mais alobi mais lokola ekozala ke tamso bako koselanga makambo ke na sali na bomi mutu tika na zwa preuve po na yeba et puis na expliquer pe na police po langi ye moko alobi ke langi eza mwa muke mobulu peut-être akoki kolakisa ndenge ba preuve azosala po na police to ambulancier wana ayeba eloko nini arrivé na ye peut-être mobali akoka koloba te. Alors alobi nazwa image quand même en attendant bango bazoya po amona ke eloko moso asala te ko réanimer akoka ko réanimer te po azoningana aosala ba grimace ti alongwe na mbetu akwei wana rapport ndenge baopesela ngai epa ya ser na ye ya beteli ser na ye li solo. Komona video ya petit frère na yo na boxer azobundana na okufa mwasi azofilme atindelaki bino ye moko to batu kaka ndenge ba réseaux sociaux ezotambusa ba video to ye moko mutazwaki video atindeli bino te ye moko nde afilmaki yango atindeli biso ko tozalaki na idée te ke akoko kotinda image wana nga na lobi na mwana oyo atindaki mwana aleki na ngai mwasi ayaki na sango matanga ayebisi ngai bokamwa te nzambe aza malamu po batindela bino video ndenge bazotinda yango seke nzambe azorevele eloko moko na makambo oyo nsima makambo oyo makambo so ekomonana ekoyebana nalobaki na bango bongo ntango bayeko nalingi na ntongo ata batindi video nalingi mama kotala yango te ce n'est qu'après vers 10 heures nde naya kozwa ngai bolakisa ngai na ndenge ezosala ntango natali namoni ke moto azobunda na liwa mais pourquoi pas ntango ninga akwei yo kuti akwei minganga bazali na bambulance efo kowelesana na komema motu mais motu afilme biloko aza motu alibanda te aza kaka ye moko mwasi motu afilme yango parce que eza na chambre na bango bon ata eza na chambre soki motu akwei ye ezaka su ya mopaya te motu nyonso akotaka soki moto akufi nyonso akotaka esika moto azali mpona kobongisa ye mais nani azalaki kofilme motu oyo aza kobela eza ye moko mwasi mpo ngai namoni na kati wana bazaka bango mibale moto ya misato aza te twakobanga nzambe nayebi te ye nde akozifie malamu esika azali ye mwasi mpo ye moto atineli biso message atineli biso filme yango tokomi kokama ngo ndenge ezoleka na bareseau sociaux nyonso. Alors eye kosala ke azwi video wana atindeli yango kopini nayebi ke tala Pati Luboya ndenge asali kopini na ye atardaki te tout de suite abwaki na piri ye abwaki tie ya kokomaka na maboko na biso ba VD News donc mokili mobimbashi ezwaki yango deja botunaki ete video oyo sikoyo otindi yango mpona nini ya lobi ce n'est que lobi na butu azotomboka na mwana oyo atindelaki video alobi ke mpona nini bino bopanzi video yango na bareseau sociaux nyonso ngai natindaki yango etikala en famille ozotindela bato video ya moto ase akufi mpo tosala nango nini donc ye alobaki video wana atindaki epa famille dans eza video ya famille bamona ndenge Luboya azokufa nde na sens wana ye alobelaki sikoyo bino bolukeli ngai makambo ngai nayebisi bato nyonso bazalaki na libota ngai bite bomitungisa te nzambe akotikala nzambe akoyeba kobimisa makambo oyo ebatama liwa ya ndeko na biso mwana na biso noko na bino ekozala peut-être lokola mwana mwasi oyo baomaki na Inde maloba na ngai nalobaki lobi na pokwa. Alors yango alobi mwasi bakangi ye te mais police alobi na ye ke bakoyoka ye azonga nano na ndako na ye ser na ye aye kozala pembeni na ye po akonsole ye donc eza likambo te ke asalaki apublie mobali non alobi boyoka même me voix oyo eza na kati wana ya video wana Pati Luboya akufi na nini
selon explication ya moi l'air a benga ki bino ayebisi bino nini pati abeli ayebisi bino nini pati abandaki kobela explication na ye ayebisi bino nini po pati akata moto ayebisi bino nini ye natuni ye mutuna ndenge ozotuna ngangwana mobali na yo po ye moto olalaki na mobali na ndako so lokolo olobaki mpe ke amati likolo ake kolala azalaki kobela problème ezalaki mwasi alobaki na ngai eloko te na place wana kaka nzambe nde ayebi mpo ngai naza na afrique bango baza na europe bango nde bazalaki ndako moko bakabwani alobi te ngai nake kolala oyo alobi te natikali nazobongisa basani mpo te lobi toza na déménagement oyo esika tozali na place wana nayebi eloko moko te donc ayebi so kaka no mobali akwei abi na kaka ke ayoki eloko ekwei na kati ya ndako ntango ya mati likolo ake kokuta moto akwei na se ya kutaki dia na position ndenge alataki boxer wana selon inazo ba selon ye ndenge alobi na kaka nde c'est que ye moko soki natali bi ekozala ayokaki étouffement ntango ayoki étouffement nde peut-être amilongoli bilamba ye moko avant ke alala mpo na ndimi te ke mwasi akozala longoli ye bilamba na leri ya yaki na ndimi te mpo na kotala ndenge yakweyaki na se wana azalaki na position na se ye moko amilongolaki bilamba na ye mpo aza koka étouffement na sens wana voilà ezosala vraiment passe pour mon explication bato bozotuna mpe mwasi wana afilmaki video mpona nini bapesi réponse atindaki yango nde en famille ezalaki te na assistance sociale ndenge peut-être bakanisi lokola video wana le ekendaki na assistance sociale nde bango bapiblie yango famille nde bamoni keno comment okotinda biso video ya moto se akufi tellement yo filmaki yango biso kuta kobomba te bati aza moto ya bato baza lokoura bayeba ndenge nini akufi parce que justice ekota na kati wana mama tokoki kotika yo nayebi te soki sara aza susu na mwa petite question auto na yo sikoyo na miniti oyo famille boya bozosenga nini justice esala mosala nango bozosenga nini bolimbisi nzambe asunga na makambo oyo okomo bozosenga vraiment nini nayebi ke boza na eta moko oyo tokoki kotendre même pas micro mais soki oseforce vraiment opesa biso moi 20 minutes ou 15 minutes et sa considération en même temps et aussi bakoluka découvrir vérité ba solo eza wapi parce que jusqu'à présent ndeko tomoni ka vidéo etamboli ndeko na boxer tozoyi baté azokufa mpona nini tozoyi baté afandaka wapi kufeli wapi na Norvège nga nayebi naza na information afandaka mingi na France Norvège akendaki epai ya mwasi wana donc c'est un peu ça alors maman bozosenga nini bosenga na bino eza nini parce que la diaspora bazotala yo makambo ezosalamaka trop na niveau ya poto wana makambo oyo mwasi abomi mobali oyo mobali abomi bon tozoloba te ke mwasi abomi jusqu'à présent parce que bapreuve eza te mais makambo bagenre basorte ya makambo oyo bandeko boskize nga so nazwi micro naza mobali na ota sikoyo so nazali na place ya pati ça fait mal vraiment toyebi te tozokende wapi fin du monde mama okoloba nini nakosenga na nga nasengi ke aza badiaspora aza ndeko na bino mobali bomelaki na ye boeliaki na ye moyebaki poto eza mboka mopaya okendaki nyonso koluka lokola motu nyonso ndenge totambola na baafrike soki tokutani mokongo moluba ekolo boye tokomi mwana tata moko mama moko nakosenga na nga ke soki bokosepela botinda pati na Congo aya kokundama na mabele ya Congo po azali mwana Congo ke avanda kuna position boyebi bato ya poto ndenge bozali soit akosala dele wana ya te bofuti bataxe bofuti baekoki te batumbi nzoto ya motu te de préférence na préféré ke botinda kor wana kuna po ngai wana Congo nazalanga na mbongo te baza ndeko na bino mobali mo mama osenga kor ya pati ekita Kinshasa voilà bandeko yango nasengi ke bosala ba video to ba voice ba audio avec raisonnement oyo nga na zui na source nyuso nga na zopesa bino voilà donc ezala te ke ndeko na biso boboma ya avant po ye pe mi boma po na ba choc po na ba critique
ndeko na ye amwesi moto apesi nga banews oyo abombi kombo abombi telefone jusque là alobi ke après mbila akobima po ye moko mwasi wana aloba